Ndanara mekata narate. Cette phrase-là n'a eu kango mingi na vie nanga, mais j'ai fini par comprendre que cette phrase-là n'avait pas vraiment un bon sens. Je trouve que esa phrase moro ya manipulation ya makasi. Famille na yo eza kaka moto bo kabola na ye makila moko te, eza kaka te moto bo botami parent moko. Famille eza moto yo alingi bolamu na yo. Bato mosusu tobotama na bango tobotami na ye papa moko mama moko, mais aza na haine envers ndeko na ye po na nini kaka po aomona ke ndeko na ye aza na étoile, aza na motema mabe envers ndeko na ye po na nini parce que ndeko na ye azosala makambo ezosimba. Tala totika kose voiler la face, totika kokosa kobatama na nsima ya kindeko te. Motema mabe eza na kati ya bafamille na biso. Bato ya mitema mabe pena ya aza capable ya koboma yo ya kosala mabe baza, et puis baza ebele. D'ailleurs actuellement bazo se cacher sous te, bakomi pena kolakisa motema na mabe na bango face à face. Na ajo na komi nango na komo banga poison, na komo banga basala nga mabe d'une manière ou d'une autre. So na sentir ka kozo kenanga na mbilinga na moni au clarté. Je me retire. C'est plus mieux. Merci. Bonjour la famille. Maman Bijou n'a éco présenté bino appartement la biso ezali chambre, salon, cuisine. Appartement la biso oyo tobenga kango appartement numéro 1. Maman Bijou le bin tal bota la bino monde to sali appartement la biso ngebu. Bota l'appartement la biso ndenge komi. Appartement la biso oyo ezalaka na Matonge na Irebu A37. Appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ekomi ngebu. Mama Bijou lobi to bongisi yango pona bino bana ya poto. Bana mokili mobimba appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ezali kitoko. Mama Bijou lobi kokende na o musika te contacter nga pona appartement oyo okozala jamais desi. Na kati appartement la biso tozali na douche debout ya kitoko, toza na cuisine ya munene. Chambre na biso ezali chambre ya lit de 2 personnes. Mama Bijou lobi benganga ozwa osala réservation na yo na appartement oyo okozala jamais desi. Memling ekosa, inter ekosa, oyo vraiment la talu kaka ya mukie pamba. Mama Bijou lobi benganga okozwa appartement oyo eza na Matonge na Irebu A37. Appartement la biso air moko ekomaka 2 chambres, salon, cuisine. Chambre bomoni ba porte o mibale lobi na ko filmer le bino partie 2 na ko kota na kati ya chambre, et puis na ko filmer le bino lisusu cuisine nango. Awa ezali première chambre, deuxième chambre nango eza na sima ya rideau oyo. Na kati ya 2 chambres na biso toza na ba toilette, ba douche debout ya propre ya kitoko. Na kati ya chambre oyo bozomona oyo ezali na télévision, eza na frigo, eza climatisé, ndenge moko pe lisusu awa. Soko lingo zwango 2 chambres, salon, cuisine, to fungoli tous les 2 portes. Soko lingo zwango chambre, salon, cuisine, to kofungolela yo chambre oyo moko, et puis to fungoli yo cuisine kuna. Appartement la biso eza na salle à manger. Appartement la biso ezali na ba kiti yango ya kitoko, ba divan na biso. Appartement la biso ezali na climatiseur. Appartement la biso totiaka ventilateur au cas où to pelisi groupe to linga ba to ba utiliser ba ventilateur. Appartement la biso eza na télévision. Appartement la biso eza kitoko makasi. Eza na ba carreaux ya propre. Eza vraiment propre makasi. Maman Bijou lobi bozala toujours branché, bosala ba réservation na bino tozala ka na 7 places, ba place na biso ezala ka ya kotonda. Et puis lisusu nini tozala biso kaka na 2 appartements oyo ezala ka na cuisine na kati. Yango na Maman Bijou lobi soko lingo kende congé benganga rapide pour na osala réservation ya appartement oyo. Moko ezali na première niveau. Oyo ezalaka na rez-de-chaussée batu bayebi appartement numéro 1. Otala ndenge appartement numéro 1 ekomi ngebu. Mama muto osala séjour a te azwi 0. Appartement na biso eza propre makasi.
Maman Bijou alobi balali. Merci na mutu surtout pesa nga confiance. Merci na bande de compte surtout ba ko sala séjour. Nazo bengisa bino ndako na bino bolinga botala ndenge ni Maman Bijou asali yango lisusu. Mama na prix nini na prix mokie. Hein? So ko sala ba long séjour à partir de 3 mois. Maman Bijou alobi $30 ya pamba. So ko sala ba séjour moko ya mokie. On a $40. Appartement la biso avec $40. Vous avez un appartement oyo oza mobimba. Hein, malili loko la chambre froide. Vous allez toujours brancher, vous s'abonner massivement la bidon TV, beaucoup à la journée d'ici, autant l'appartement la biso ndengeza kitoko, Maman Bijou azo bengi sabino, bana mokili mobimba, nazo bengi sabino na appartement oyo ezo bimisa sola ya bonheur. Ezobimisa solo ya kitoko, hein? Babone na nga nyonso, batu nyonso tu bopesa nga confiance. Oh bokendeke na maison de passage na biso, Maman Bijou aza kobengisa bino boya. Boko zala jamais d'ici, tozo kota siko na chambre, tozo kota na cuisine, pona kolakisa bino ndenge appartement oyo tobongisi yango kitoko. Bozomona ba mur, bozomona ndenge tokomisi yango. Botala likolo ndenge komi, botala likolo, botala bino moko. Maman Bijou alobi biso nde bosala, bozotala likolo nango, botali, bomoni ndenge appartement ekomi kitoko balobi. Te bidon TV nde makambo. Nde mosala. Balobi zanga na yo nyonso me zala na mwa makuta. Pona osala boye, il faut mbongo. Maman Bijou alobi bo confier biso grâce na bino nde musala ezokende bien nde bopesa biso confiance. Merci na bao babanda na biso tangu mire oyo bozomona ezalaka jaune, hein, botala lelo ndenge ekomi grâce na bino musala Maman Bijou do ezokende kitoko. Merci nazozela appel na yo, tala numéro na nga na suka, benga nga sala réservation ya place na yo ya kovanda bomo bokomona siku cuisine nango et puis bozomona chambre nango. Soki bolingi 2 chambres salon cuisine kaka bino 2 chambres nango ezali appartement numéro 2 nde komaka 2e chambre ya appartement numéro 1. Donc soki mutozu appartement numéro 2 ezali chambre simple. Soki ozwi appartement numéro 2 ezali chambre salon cuisine. Soko lingi bo fungolela yo appartement numéro 2 o ezali awa ba sangisi yango na appartement numéro 1 et ça la ka 2 chambres salon cuisine. Wana eza pona bato bayaka famille ozoya na bana na yo na kin ko bukala te benga Maman Bijou sala réservation à place oyo o kozala jamais de site toza na groupe na biso toza na citerne o to tiaka réservoir ya mai. Sécurité ezali assurée. Tokota na chambre et puis tokota na cuisine. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.